Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alima kanabonela kailo kola bébé ya moi. Et qu'il a monena pesa kinga mumia suayeteo. Parce que nzoto na ye pete lo kola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Voilà, mode ka mariage. Te Rodrigue na bali cité biso toza bato à côté ya côté tozole la main et empêcher bisoté to le ba félicitations. Et on mona la tiboza na longo la bukanti na lati flero pour le ba ki ma mariage on a tia on en cours. Mais nazo longo la on a tiki na bonatika nano biso toza na na se. Na ebisi binoti na bina tia mo exprès na tia exprès za ko na tia on en cours. Na tete po nazo ke yo kaninga na koke mariage na koteka frère atabino moko frère munene boy eze na koke mariage na tia frère na sala na lati exprimer ne lamba mariage déjà na lati na position que tozo ki mariage mais bandeko rebi ki nanto mona te libala baninga bali muninga bali sepela ezali kambali pamboli so muninga bali na muta bali mama na biso Esther ngamo ko mona ngeza Esther mandui maman na biso Esther abali na ebala na yo likambute eza bien mais biso toza bato akoto yo o toza na matanga biso na ditwa na okota matanga tozolela nana biso pota na ekauki te oui Sarah biso toza bato akote tozo tikana longola bokanza na ke fête ya solo basongi bokanzi bokosi fête ya wapi na fête te na longoli fête longwe fête zati toza bato akoto tozolela même ba boucle d'oreille na tie pona na longola mais na tika ka ezala na biso toza bato akoto to moni passe na mutema toza bato akoto bazolela nanu toza bato akoto o nanu mama blanche na silité bande kwa basi bande kwa mibali bande kwa basi biso toza bato akoto yo totali natali mariage na natali ekoteli ya mwasi muninga bali na ye na kimia pardon na kimia toloba entre biso to sola na communauté pardon bato ba bato ya ne touchez pas pardon soza muta ne touchez pas yo bela santé mileke la kana leka bato ne touchez pas mais boleka pardon bato ne touchez pas ponga na zoloba tena olata noir te omona matanga balata su noir te ndeko na biso matanga za soto okene folata omona mindele te so muta kufi balati pe pembe ça dépend matanga nyoso bata noir te noir eza signe ya matanga te ba koma ki on wapi noir eza signe ya matanga yango ba laxi biso ki ba koma laxi biso ce ange ya yeso zara mundele ba ange ba ndoki bazara batu mwindu yango moni toza na bazo valoriser biso te na monde parce que ozo kanisa ke so na lati noir te na matanga même si on a lati pembe ya boy mais na toza biso to batu akoto tozolela po eza na baka ebele bande ko kana makama Marcelo batu ba bengi biso ya bakote nyonso tout naza na ba dossier tondinga watala so na tondi na lexibino agenda nanga o na lexibino ma moyen na lexibino makamba bat nazo koma ezate masolo eleki ba mama bazo tinda eleki nazo koma moyen o tezate donné nazana na commune ba histoire ba mama pasteur na lembi ba mama pasteur bazo tinda na mama diamant noir o moni makambolo baka ngamone na zawa tala na isibino masolo ba mama pasteur na ndima kite yong tuzo kanisa ke oboma baninga mbangu pona ozwi libala makambo Marcelo oyo makambo Marcelo fouette ya yo zolandanga makambo Marcelo fouette ayi ko longola Kofi Irene longola Kofi te Kofi avena mama sina ekuna bavanda makambo Marcelo bande ko fouette ya yo lelo Marcelo akolala elengyo wapi Marcelo lelo akolala na nuit de noces na ebite côté nini na ebiso elengyo wapi na Belgique kuna esika kolala bisengo no sa mokili lelo Marcelo azana Marcelo mais ceux qui n'avaient pas vu nos matières, n'avaient pas été à kiawa. Quoi piangonga na ngana lo ba bongo te poto kende to kenda mbangu. Fona te abio matière Marcelo o ya yebisa ki matière o ma matière no. Papa to bimi so ba matière no nyoso tout même si o bali ozo sa nuit de noces mais soko bimi. Ipe pour qui c'est la minata.
bébé je t'aime moi aussi ma chérie maman yoka mateya na ye moko mateya wapi mateya ko Marcelo ayebisi biso mateya makamba lobi les gars belé de feu bunga na obimisi ya bino alobi Marcelo alobi boy bino ba personne abinga ba personnes âgées ceux qui moi ça koufi ceux qui photo na bango ça qui toko babani na babani ti voilà ceux qui moi ça koufi to mobala koufi alobi bino ba personnes âgées boza na kati église ceux moi ça koufi wana ye moka milongoli pourtant ngati ba personnes âgées donc ba c'est qu'il y a mikolo mais ba mikolo ya lo ninga lobi na mateya ni selon ye ba mikolo déjà ba bandi na ba 38 40 kuna ceux qui mobali to moi suna koufi donc okoki ko ba no soupete parce que moi vidéo les aponga na ngana ba bilo boyoki bino mona to abi pour moi so ami bali okobala moi si ozo bala wana to mobali okobala azali malédiction donc esenge Marcelo mutao loba nzambe nanga pi vidéo abi po moi si no soka kufitika na obongo po nzamba lobi to mso tikali po occuper bana éducation bana ote dit amen bat bagangi amen otikali na obongo wana Marcelo mateya ne komo bima mateya komi ko rattraper yo moko na mbangu mais Marcelo tanga ote albi otikali komi kapotera ba jeune ba esika bana ba 20 ans bazobala yo komi nozo pesa bango ba conseil na moni mateya na déjà ebimi siko ye moko lelo abose obi ke nzambe do mateya nzambe azobi biso na poisa papa na ngai yo moko siko mateya na ye mateya no moko bimisi ngai jize na luka mobali te esinga futa luka mobali papa na l'action nini zana l'action nini na l'action alliance pona l'action ke ulti na luka mobali na l'action yo zana l'action alliance na longola ki potozo solo la na l'action alliance na longola ki yo mtoti na luka mobali bino mibali boza batu kaka boza na bino batu boza ka batu nazola kibandeko nanga basi lelo ake kokufa na yo pona mutu te mama nanga kokufa pona mobali te komi bomba te ba mama pasteur bazolela mama pasteur moka ya olela nazozela bino tia bilo video ya Marcelo mama pasteur azolela lobi mama diamant noir makambolo barabo mama basolo po bazobi matin pour maman pasteur bazo ya wate pour ba koyebisa bino vie o ba passer na kati ndako na bango pour bazo ya na réseaux sociaux te pour baza bato bavana na ne touchez pas mais ba me touchez pas lokola bavana na ne touchez pas moi ya robima ezate pour soka bimia wa bato ba lobani yo poko bomba te ne moi ya matute bomona moi ça matuza moi tanga ganga kya bato nyos ba critiquer mama oyo mama bato agangi azolela pasi botala ngai botala bato bagangi mama pasteur moka ebisinga lobi mama diamano nde nazawa naza na pasi naza ya kovanda naza ya kolela nazoluka kutu na divorcer ngabi mama ta makamno yebisa bino okosa tenga na kosa te sur la tête de ma fille na kokosa te na ngaso moninga na gérer na tête de ma fille donc c'est na kosite mama pasteur a lobi yom to ko ba via diamano yo ki na bi sur la tête de ma fille voilà OK na lobi boy mama pasteur lobi mobali na ye papa pasteur abi pasteur so atangi so na tangi kombo abino bo piquer kriza pasteur munene na Kinshasa kuna pasteur azoteya abi pasteur batno so balanda église munene bat bayaka plein to zawana mama pasteur ya munene po biso na Congo to komisa pasteur munene pasteur mukie pasteur d'habitude so to komisa ngondenge ni so mutane église muya so kaza na ndako na tonga ya munene to komisa pasteur munene ce qui m'a prié à katom suna batuma muke boye to comme c'est pasteur muke donc to comme la to tia banto biso moto tia bango déjà bo bazana ba catégorie ba pasteur minene na Congo surtout soka sola ra suna bato gouvernement wana pasteur munene mais to ebite nzambe muta komisa ki bango so pe bango te clou na bali penda ya solo abali ya solo abali ya solo sikoyo likambote ndeko na Francisco yo binanga muta ya kozanga mobali bongo eza problème papa kasi on a lobit mama Blanche kutu mama kitoko ndenga onga kutu diamano atamsu na ngana pousa na ta pembeni nete papa na ko pousa na ta pembeni na mama Blanche te atana musapi likolote aleka kinga na kitoko na pembe na nyonso tu mam papa na succès na tout
abalaki kutu tatoyo mais lelo tozotangi na passé maman na biso respect na ba mort oh biso kutu tozaki famille na direct te tozolela quand même mutema pasi daki bo mwasi bongo yozo finga nga diamant noir yo muto za etula na ebisi yo papa bongo etula ko kufa ko kine côté nini est-ce que muto soka za ya ko tula soka kufi ba ko changer côté pour ton information nga ba vandela nga pena ba pesa pena mbongo tak ba pesa nga yo bengi tu mena za tina na toza na tina na ngoto za na ngokaka eloko te muninga bali to lobi to sepeli mais quel libala to sepeli libalo bat bazolela même yemo moi ça zo bima to moni da zo bima mama na biso zo kota azana ane loko wana te mama batu so bana misu totali même mariage ndenge ezalaka so moni soit disant pasteur ya munene soka bali ndenge ezalaka même bango moko na pression o ezaya ba congolais quand je disais mutaolo batin pression no so ezaya ba congolais batu nyo so to biso batu nyo so to à côté ya mama blanche o tozo lela nanu o tozana nu na se tozo lela mama comme basi nyo so to balela muninga kufi biso nyo bato to à côté wana totali même so tali ka ba totali présence totali bato bana kata salutani ne mambozo kini o comprendre que tristesse na kata ya mariage mais ezelo ko ezali libala pour bino ba congolais bokanzara libala fin du monde ezali libala tala zobo azokoma pour na respecter na ko na répondre na kimia tala zoba mobile ya mukolo bote maneti lokola ba gister on dirait zoki ko kata soki nini ozoya ko koma buzoba zoba ya tata mobimba boye tala zoba oyo zoba papa na bino a regretter na bouton ifala la pongi pour que bota mutaboye na communauté azana eloko ayebe eloko te na mutu batu bazo analyser makambo eza solo batu mitemeza ya kozoka mama ya ba blanche na minute otanga tali photo azolela ayo ki passe ki bon mama lobi ana boti mwana nga lelo akufika boy metala tala comportement un pasteur azolinga ala ki sabato ate ya batu lola akota biso na nzela lola pasteur mais tala comportement ya pasteur to boye kita bala mutabi pasteur Marcelo bala zati po mutu so luka Marcelo bala ete yo mona mutazo bala bat bazolela boye libala lipambo bat bazolela batu bazolela. Mais il fallait Marcelo lelisa biso. Donc moni mko bala lelo, il fallait Marcelo nde biso to lelane longo totali passer à bali passer à moi sina liboso. Mais bato azotala babité mi bali babandoki. Pas mi bali nyoso tout, on ne mélange pas. To tira bato na sac moko te. Mutu na mutaza na sac nae. Mais totali ka tolobi ezama wa mingi. Ndeko yo bomaka baninga pona mibali ndeko o yo kinda kosama mabe pona mobali nako ke ubundise na kotembeli na kota pona mobali ndeko tango tali makambo etela eteya yo tango tali mamba Marcelo na makambo zaki na mabe bando kanisa tango bando kanisa makamba mabe uvandi kaka tenga na osa chirurgie te papa ilonga kitoko boti na sa chirurgie ata mona kezwa nini ata yo moko pena ata na mi lobi na lobate ata babi to ata vanité de vanité mon papa to abato vanité de vanité yebisanga mwasa longa bwena ko mandenge ni yo lingi na ko mandenge nini nzamba classé nga bien bo alo kute yo andokite oyo tina na keza chirurgie ya nini mama na bino diamant no mama na bino yeyo bino so bala na bo landa ozoti na nga ke yo pe que no seza chirurgie na ko salisa mo pona ko mandenge ni yebisanga mama na za na complexe lokotin et l'ongyo ba congolais ndi balinga ngo yum to yebite yo be l'ongyo ndi ba congolais balinga ngate alo kute on se ba olanda nga bato kitoko bavandia basa kitoko nyoso bavandia bandima déjà l'ongyo yo zoti na seza chirurgie ando kite yebisanga na ke changer ni muno ko to zolo complexe eza complexe ndeko sepela ndengoza tala ndeko sepela ndengoza Blanche merci. C'est pela ndenge basala yo zala fier na yo zala fier yo zala besoin changer te po o apparaître na miso batu ke naza kitoko ozana ngo besoin te moi ça mwindu tikala mwindu moi ça pembe tikala pembe moi ça mutu na mutazala na place na ye babi moi ça mabazala te moi ça mabazala to muni vient biso boga tala ndenge akomisi mama silelo mama simbote no pardon tandongo komi ozara kino kitoko dia ponga na zana tanda tagelo ya sindile kyo na bité apesa valeur na basi ya mwindu na ilongi kaka te apesa valeur na basi ya mwindu o ba doranza te moi ça mwindu azana niveau assez non donc moi ça mabe azala te koya kotinda bat na loyenge te baninga bazoki des complexes pona bakisa oyo na bakisa mabele na bakisa basima na bakisa non
zala ndenge oza so balingi ozwi mobali te ndeko mwasi kolela te kokufa te komiboma te zala bien kene musala lata bien zala bien mona ba jijite mando yo mona ta jija oloba te azana raison mambela loba kutu zala kitoko mama lata bien sukolo zana bana na ndako bongisa bana tia bana baza bien yo moko zala bien kendaka musala eloka liboso mobali ya liboso eza musala parce que les tozaboy tozo baka mabala mais mibale be baza kati ndako ba komi ba double sim belé oli to le ba véritable mibale kota ba mibale ba longo le belé au moins kati ba longwe kati ba longwe baza na ndako basi be bavana na ndako na mibale mais mibale baza makambo ba osala na libanda na respect na batwana to mélanger ba sujet yozo tinda batu ba passer comme moni a pasteur na kati ya bureau pasteur azo sa ba frère yo mutozo tinda batu Nadine Luna merci na yo ma chérie na ba cadeau yo mutozo tinda batu ba combien bazo mwande ba osala désordre tambo loba des fois faut loba faut zara mutu ko loba ka te pour bon elenga kokoma naza muta ba ne toucher pas mes oin yo moko ndozana ozape oin ponza mendaza na yo ka biso nyonso ngata na fuka minzamba yo kanga yusu ba yoka kote talio menga nzamba yoka naza besoin ka te pour faut tatouer pour na minute yo bi Marcelo bi te mazokisi pour na ka libala na ya bali na ye mendenga memeli procédure au moni moi so abimita zo expliquer que na septembre ndeko chura mboma to saki na émission avant tira azie na ba preuve la biso ba batindele ku ba photo mama o to bimisi ba photo fiancé na bango bandaki déjà bazaki déjà ba fiancé balingana ekan ndeko boni boyko to bo ba ne toucher pas to toucher bango po baza bato ba yo kota na kati ya ba vie na biso bazo te ya biso ke ko sali sumute mate Marcelo yango mwezo kangai yo so ko tinda biso ne toucher pas ozo ko ba mama diamano apona zoloba poza famille à blanche te poza famille na bango tozo ka biso to abasi pona ndimite mwana mwasi azana mutu azana na bagage na inoso intellectuel akoya na diamano aya kokoma makambo ozo koma non a préféré même ça d'accord na ngate pona vite ba nso pas d'accord même ça d'accord na ngate na ndenge procédure Marcelo a memeli yango na ndenge libala na ye pona ko to mususu ko lakisa ba congolais non soka zaki moto azana bonzambe vraiment kati na ye alingaki amemata na malemba alingaki asolata alingaki abongisa poso Marcelo bongisa kana famille mama Blanche alobi makamno se kina kimia au mona pe ba congolais to yoka na biso mona bato so pe kimia koti na kimia minute mama nazolela azolela pasi ya mwana tali mutu muso azwi libala au mwana abunda naki alali na bambula to mona mbula na Congo moi so na ke fuka mazolela pona mobali wana mais mobali wana tali 365 jours abakisika 1 mois 380 jours mobali le azolala na mwasi mususu fête ndengwana fête eko sama na Belgique fête ça triste bato nyonso na kati ya fête ba famille to moni monte famille mwasi na babimisaka papa ndenga bimisaka mwana ne to moni te merci Nadine papa et tout le monde a papa bimi famille bazo bima bazo yemba ozomona te ke bango même bango moko bazo sa mariage mais bazo comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas que procédure on est au sel yango to beti faux pasteur on ocho amo maloba ki pasteur on a yena mutapamboli bango pasteur on a bimisa ki déjà mentionné depuis 2024 yone de cause koma et ça lui opacité biso tika biso to se défouler pe ça biso passe ponga nazomona de ba mama bazomi kufa mama diamano libala nazozo libala te azokanisa pona ye po vivre na muki po lia fufuna kwanga foka azaka marié so muninga aza na mobali yaza na etabité nganzamba ebinga te viezate on nzamba to mso protéger makamsusu ngana odi sa bandeko nanga nazobisa kaba oanga to tapoter bandeko to tapoter mérantrice oui l'impératrice pardon ma télémératrice tanga pe bilobaluba l'impératrice to de oui bandeko tapoter biso toza batu toza bandimi photo loba ba église wana Congo eza moko ba o ezo bakisa ba problème na Congo o ba kangi batu bandoki ba église wana eza batu ba moko bazo sa batu na Congo bazo lela ba famille panzana pona ba église yozo tunanga yozo kota mamba Marcelo funa kotango so za kine mutu normal azane mutu na ndaku na ngena loba makamnete to nga to loba te mais ceux qui ont monté à côté mamba congolais Marcelo à côté mamba congolais makasi aza youtubeur Marcelo aza tiktoker Marcelo ana tanga loba mamba papa mba loba na chambre ça loba ki ngo awa tanga loba ki mamba papa mba zo da loba ki ngo awa good life ndeko koma boko doka mitema bino bato ya ne toucher pas mais we mondi boko koma boko style akut na répondre bilo sous te boza wana
bandoki boza wana muni bato bakumisaki mama Blanche boza wana te okako bokoma oyo bokumisaki ya bokumisaki bozaki tande bobaluki talande asa pasteur asongi makasi moyen tende kwa ndokumi Marcelo akota makamba papa yemba ataka bato catholique Marcelo ataka tout le monde atala te yo Marcelo zo ngola kisabiso kaza Yesu Marcelo zo ngola kisabiso kaza Yesu Marcelo aswa na kalibosa ya cher Marcelo boya ya bakongo je m'en fous yo randi mutana molimo ya nzambe za molimo akime babi babeti mbata ta opesi kotolo bitia bo beta Marcelo alingaki azamala muna famille mwasi po ki déjà betap nyonso tout balekisi baleki basalaki yango kan ozwaki tan olela mama Blanche kan azwaki tan ya kolekisa moma wana kan bino bozoba te parce que dans l'église akoki te fois balambangu ya wapi boza lokuta alingana na mwasi bazaki déjà mama na biso Esther alimbisa biso bazaki déjà mais kobosa na te babita ngo la kisa musapi sala o ezonga kai oh matute na lobaki mukwana oyo matute tout na fa matu sa moi si na belela ki alobi matu pardon ba na tiki na pona na tante bandiko na ba matamba bon po na kinda na bon mata bolo ba makamna bonsoir, je peux parler s'il vous plaît. Oui, loba maman. Mati live now. En fait, ngai je suis il a mis à Blanche depuis bon mois là. Oh. Tozana Blanche depuis école secondaire la Monseigneur. En fait, Blanche il a mis pour moi. Et maintenant Blanche depuis âge il y a 15 ans. Wow, ana yeso munene zela kasto yeso munene lobela biso. Oyo. Tozolanda. Toké. Depuis âge à 15 ans, 3e des humanités, 4e, 5e, 6e, maintenant je diplôme. En fait, Nani Marcelo Wanda Blanche depuis Blanche elle avait 16 ans. C'est un méchant. La Blanche comment Marcelo a d'accord tout ce toto pour la jeune fille des Alarats. So Marcelo a toute la Cécilie on tout à bon petit copain des Alarats bon ça kana la vie. Maman limbisa papa maman na tuna kaka alanda ki na âge à 16 ans hier azaka na âge ni. Marcelo a déjà ba 30 ans. Était ba 24 parce que Marcelo cette année va avoir 50 ans. Cette année. Donc, camarade Nanga Blanche, cette année, elle allait avoir 41 ans. C'est un méchant Marcelo. Voilà. Marcelo, Nanga Blanche, depuis bon mois, on a ndengeni. Est-ce que tu comme on peut connaître la jeune fille au mi-classe. Moi, Marcelo, soyez aux oeufs. Termine à coin. Vous avez tout ce boyebi qui tient ça. Na Monseigneur Moké. Moi, on a sorti école, on a. Moi, Marcelo, au thème, on a quoi, on a mon cousin parce qu'elle a attendu. Ça peut être la ndenge sko ya pasi ndenge azara makasi na ndenge sko ki pasi oso azo yo ya na Blanche biso to seka sko Blanche ba tu avez mon groupe ba copine quoi mon to seka comment il te suit tout la ndako poani marbo so Blanche a ben dans mais non aza encadré na ngai et tout à père spirituel nga voilà ane kolande anga bon père spirituel ngo parce que azala panama pardon la ba photo bomona ese mambazo lo bakoko sa mama nana ta ya kosa te ba ta Monseigneur Moké nana ta mama lo nana ta ya kosa solo Marcelo te Lobana yo mama kolanda bango nana itelo bana se bembe na bino banyama boyoki na bikanda mama na bikoza akanda kofinga te kosa Marcelo Ane Kolanda Blanche depuis bon mois na noko ça marche en fait Nani Blanche a c'est ce que père spirituel on a une école père spirituel en fait Blanche a moi la moi quoi maman na bote ka ye moko bana na 7e rue Blanche aza moi la moko aza fait ça papa na été akola avec moi la bonne la famille à Kibombanda maman na za ki mosa lisuka oyebi ba luba ngala biso ba luba papa ko zaboti mwasi moko boye mais atiki na mwana qui parle na mwana mais maman mtaza la responsabilité ya mwana amona na été aza la responsabilité ya mwana mtaza ezaki maman siko Blanche après ce que maman na c'est que moi j'ai compris Blanche tant to kabola ki mtaza nzela ne mtoza chemin na ye ngala nga poto ipatikana na kin abota avant na ya Blanche abota ki mwana ya libo avant biso za la mariage ya Blanche Blanche na Marcelo Blanche ta yo ko bota mwana boss pour ngai monde avant ana famille bandundu leki na ngala ndinga za sikwaza ndundu Blanche ta mama so mama ta Blanche aboti mwana boss wa ndundu ayo kutana mama la ngai
à tout le moment là pas la petit à côté pas petite sœur là ni maman ça ici bandundu balinga moité bandundu ba faut pas collaborer ba beurre et tout ba beurre non salé et tout oh na so ba kina na ko ça na intérêt ko ça te mais maman je kolanda bango te kolanda bango en fait contact mais à la vraiment sous-souté il y a comme église et tout comme on est là ba télé ba ning mais ce que l'on a comprendre na pona loba moi muké azamo la moko kola kala maman na mais maman biko kolina maman pour maman club je passe kineti moi mukolo quoi moi si mo passer il y a vu mazena moi mukolo net kineza oboti net bete le moi la mo boza peut-être ba moi ba ninga et tout blanche maman baza ba ninga te avec la maman la maman na et tout bazano ça escam moko mais ngalo on a comprendre parce que ba no ko manipuler blanche depuis bon mois na voilà avec ko manipuler blanche depuis bon mois na en fait blanche ça me affection ça me pèse pas Marcelo Bozolanda. Ça se voit. Voilà. En fait, avec la manque d'affection, papa, papa na ye. Bozolanda. C'est quoi Marcelo équipé on va dire aussi je comprends bien même cas parce que maman blanche alors ça n'a blanche té maman blanche comment me parler c'est pas blanche so bolandi bien à la matanga marche matanga maman va qui le comme paya na matanga moi si wana mon balai à la cause appelé à manipuler trop ma famille na yo taka ko bota moi la moi bota mi peut-être dans le cas de balaté parce que c'est un Marcelo c'est un vrai parleur. C'est un vrai parleur, c'est un vrai manipulateur. Un manipulateur qui a vu moi c'est à côté de ma belle. Bozolanda. Moi si tu as passé na cause aller la botte ba nangé belle la ko ba ke non ana ke na katsa nzoto na ngai. Ça peut arriver une fois, mais je peux pas faire ça plusieurs fois. Na ko kana et na ko la côté la sentiment le côté ça kana ke le bi na ke la kati si le bi na ke la kati si boy. Marcelo le bomisi moi ça na likolo kaka ko kumisa moi ça ta cher. La commission la chair n'a assez à critiquer. C'est ce qu'elle faisait à cette dame-là. Ah ouais. Mais mon travail belle bon critiquer Nani, Zaki qui toko makasi. C'est Zaki qui toko la sens que non parce que bon ko bota ndenge zalaka non parce que blanche akula qui c'était une fille trop fine. Avec ni na sima, ni na libelle ni na rien. On vit ko bota ndenge ça peut être développé au fond linzoto, mais ko formateur blanche Zaki qui toko formateur dans na bassin. Non, Zaki fille à bassin té. Azaki fia bassin azaki fia mukie ça y est munene de ka moi ça y est munene ya sa bassin dans bassin là ça dit tout a que kache moi ça va masaka a que c'est ba mabele a kati ba maboko mais non et ça l'a été parce que ni moi si alinga mobile na makasi a essayé tout donner pour le mobile na yi. Merci maman. Mais attends mobile en lelo. Mais Dieu ko utas ko résultat mobile la pesine attaque tout mobile oh ami pesi pe que comme église compassion il n'a pas de compassion lui on a compassion té moi si akufu to boy té oui tu vas te remarier to boy na biso te robala na yo mais kaka sikoyo kaka na le bala attaque tout pour na bana oh botina moi si yango oyo kata pasi ya bana wana té moi ça système maman la bangola ba ne ko la ba le mo sana comme ola la cuisine wana en plus bala bandunu c'est faut faire très attention à bala bandunu ouais bana te bana mabe bala bandunu ouais basala ni bana basala ba compression ko la ndango te ngala fa bandunu bala mo ba compression ko comprendre te merci vraiment merci maman tiko yeto ngazi ko fi wana azi fi wana akoti sakata ndaku wana. Est-ce que parce que ça va bien à se remarier, il va se remarier premièrement pour ses enfants. Moi c'est moi ça la pépé pour la banaye, abana la cap pour citer pour na yé mon côté. Aza trop mauvais moi mobali wana. Aza trop mauvais, aza muté mama B, autre ba quelque part. Merci maman. Merci maman biso, merci la Rose en tout cas merci na témoignage na yo. Les amalamu le long de quoi zati zaka biso bandeko mais maman wana donc je quand ko so la boye bi ko comprendre maman bazo la tsaid maman ta kuna basali direct ba lobi ko malamu tom so et ça maman na zo mo ya na pe na bana musi na pe na bana musi baza quand même elongo nanga parce que na passe maman na mutako comprendre pas sa maman na to za ka maman ni ba maman buvandi ya buboti o comprendre pas sa mwana d'accord maman merci pesa maman musi OK na maman ala njina merci là oui naïbino bino o Mathieu lobi makam na yo tabiso to ba toto olela mais ce pour ozaka na fête li kamte mais pour le makam na bino mbangu
En fait, ngana lo baboye bino batozo se bossa la ba live pour la mariage de pasteur Marcelo. Eza libala. Moi c'est akufa. Nana no matimba mbo bani wa mateki avant yo. Ngana ba matia vonga ndeni tango pelisi na matimba moko. Ngana yebi na matia vonga. Mama Queen na matimba. Sikaloba. Queen lo ba wazali ko. Bonjour maman Gisèle, non Orlando même na télé. Na Orlando na télé na ni live bu saki pa tu. Va na esi ko puta non ah. Obali makambo yo eza pasi makasi. Bato ba holoba ke otene bozo salela e bozungisa c'est un homme public. Yango wana ezo sala ke papa mama maele twende ki ba bosa na babunga. Bato bazoloba der moko bota la réalité soki ezaki mwana na yo soki ezalaki ndeko na yo toboyite abala akoki obala na ye epekisite mais tango tozo kozongisa ngonde dans les normes ya vie papa Marcelo a te ya ba jeune abato qui était il faut bokanga motema ko bala te soko bali nanu te ko salelo côté il faut rester des années des trucs comme ça yé moko pe le vivage akoko kanga motema te pour bazo ba oposa nzoto so ndengeni pour on a qui la dame comment s'appelle maman Joël soki Joël qui ote pour akwisa soki bunza maman Joël a senga ba enveloppe belé pour ba défense wana ils a même pas la sens. Lelo papa Marcelo ake ko bala ye nene benga ta papa ye Marcelo ake ko bala bo limbisa nga ba oya ye telinga te ake ko bala moi si ba bala na 6 mois na 6 mois à étudier que dans quel moment penenge za boyo za mariage religieux na mariage religieux ça veut dire que mariage coutumier c'est salama fiancé salama coutumier na peut-être na civil à ça là on a quel moment OK mbala moto comme na religieux pour religieux des akayasuka. Toi, on a ça là, on a quel moment? Maman Blanche a couffé il y a à peine une année seulement. Et c'est juste pour la bonne moto. Parce que ça fait très mal. Tu te dis, ceux qui sont là, tous ceux qui sont moi, ceux qui sont sœurs, ceux qui sont là, l'homme, oui, il peut se remarier, il peut refaire sa vie. Il a pressé à il a droit. Parce que, oh, ils ont vie à refaire en gros, et ça, c'est qu'on a une année, oh, on est à Bandi Koluka. Non. Donc, la dame existait. On a 6 mois, quand on a une année déjà sur Yebi, que non, belle famille, on est à Malamou, la dame là, elle est bien, à quoi qu'on supporter Bana, Azali papa ya Bana, Aza papa ya Bana, moi si Azoya Libala, Aza jeune dame, nan peut-être à Botité, à quoi Libala, est-ce que Kosimba na Bana, Bana na ye, des trucs comme ça. En tout cas, dans la passe, hein. Ya Moei na pasi ya famille na ye ya maman na pasi ndia kubuta pe mama pesa ba conseil na ba maman batika ba maman bazo boma ba maman ba maman ototikali biso de to utamwana na mokili ndeko tant to laksa mo sapi mo ko maman na za ikolo balanga il faut pas indexer po ils en a 4 italio yo zo laksa kaka moko mais 4 zongi ba maman la qui ça index ko maman pour ces zongi misapo msunyo ces zongi liyo donc tout ça la attention ba mama et aka leçon ouais to linga to bala mais to bossa na bomo na bisuti parce que c'est qu'on est en train de voir là vraiment zo mona pas donc bazako bakimokile comme na suka to et toi vraiment moi je sais donc mokile comme ndete ndiki donc to comme okene penda ndenge ba to chiter pour c'est grave. Tous attendent à bateau, ok? Babiso bateau, tu es bien absolument dans le bateau, masumu, ça va que même moto est en Zambé. Oh, le bateau, n'y a pas de bateau, bateau ko sambe la, même chose bateau ko sambe la, il n'a sûr. Mais t'as là ba réaction, ba maman est tous à la maïle. To linga na motema, ya solo, mais to yé ba ne ba conséquence na moment kamabou. Ça va arriver toujours. Maman, je sais, na souki na continue kolando na télé, na zolando pika na live. Merci na parole. Merci maman. Merci beaucoup. Ok, toujours ndeko linga ki ba nani nani. Zaki ngai sona ko la parole. Oui, bien sûr. Bon, excusez-moi parce que le langage n'a rien un peu très direct, très fort. Donc, très direct et pas nanga et pas ba congolais. Et pas ba congolais ba Hollanda, il peut me te fongoli live parce que les amaramos est très important, c'est surtout pour nous la société congolaise. Donc moi je fongoli live déjà langage no langage déjà bien té non alina lobani bye bye.
Kende ko tia direct na pa na okuna libai. Aza mobali to aza moi, c'est ça qui Blanche azala ki le ki neto moi na. Na ni yo kama mbali ya lobaki. Aki na déjà ba yo pe mtofunge déjà au. Yo mtofunge le balanga lokola. Kende. Justice de Dieu loba maman. Ouais, bonsoir la famille vraiment. Tozo lobela likambo toza na via Marcelo te meto loba parce que toi basi. Voilà. Toi famille toi na bana. Akoka iko bala. Mais on ira za na tembe na famille ya ba Blanche. Ezala ate. Na une année c'est kazaki déjà quoi visionner moi si wana. Et puis moi si wana ayebi dans le ministère na ngote, ayebi pe Congo bien te. Tiko bangni na mo ka bengi bango de ba personne âgée. Tiko bazo ganga pe amen. Ngana longwa église à cause de makambo yo. Na kenda so église te disait ya solo. Parce que oui déjà langage même inde balinga ngote. C'est ça, et ça déjà langage moko maber ko ko prononcer en ngote. Mais ben pas gangi. Amen. Pourquoi moi ça système. Moi so ndao ya otombo la ministère, a otombo la ministère te. Yemoko ayebi moi son place à zui. Mais ça passe pour na ba sœur oh non le batika na kati église. Oh ba comprendre te ba ko ba personne âgée. Ba longoli bango ba masque à vieillesse. Ba longoli bango me ba bengi bango ba personne âgée. Ba eba ki na 30 ans, 35 ans, 38 ans bali na nute. Oya sambe na compassion. Aye barake aza personne âgée. Bon, eza pasi. Eza vraiment pasi comme na maman na zolela. Déjà c'est totali na matanga. Azaki déjà musika na famille à Blanche. Marcelo il n'est pas un bon homme, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Donc, on a respecté la famille, on va poser moi aussi. Et alors, la famille, moi, ça zo kota, on est le gars tristesse. Moi, c'est zo kota, tout le monde a coûté 5 ans, il y a libala te ka sepeli. Donc, on peut regretter pourquoi je marie avec cet homme. Mais on a choisi ça côté na système. Mais biso ba sœur ototika na église, boyo ka bandimi, ba maman pasteur, oh ba maman ba mari, ko mari na pas koleka. A opé sa témoignage mo azo ki vision. Pourquoi depuis quand on a vision na pesaité? Non, le ba ba la tombe Blanche akufaka. Eh mais avant Blanche akufa, après ça ngote pourquoi? Pour que la maman la ngai. Koka ki pe ko bomba, koka ko bonde la penza ba ko épargner. Qu'est-ce que ça mutu ande amoni, nde mutu fa kufa. Osoka tiki, peut-être atiki Marcelo pona makama mabe, mais zaki kufa te peut-être. Alors kufa yé peut-être Marcelo za complice na kufa wana. Yango na mona kokita ke ko bala, mais eza problème te. Ko bala so mo bala kufito moi ça kufa za normal. Mais nga zo attend. Mutu ko ta sali divorce. Azozwa une année, 2 ans, 3 ans. Azota, moi, c'est une autre mon bali dit parce que j'ai pas le droit d'erreur. Mais Marcelo, à le fiancé, ça a 5 ans. Ma Blanche, ça a 5 ans. Et pourquoi pas Naïve, ça a 5 ans? C'est triste. Et ça passe. Mais ma soeur, dans la 4 église, bah, yo kabiso. Ata barolo ba ke Marcelo ni doit rien. À côté, ça biso le côté. Mais toi, le biabiso, bah, soeur, botika église, bah, personne âgée. Boye par aveuglement, fanatique. Quand on l'a tellement ba pampex, ba pasteur na bango ba oteke la bango ba pampex parce que ba si ba comme ba personne âgée. Marcelo c'est pas un bon homme. Et en plus c'est pas un serviteur de Dieu. On a ni paré na état tout, joyeux tatou. Bango la bata système. On a la kokika koloba ke ba sœur ba sala attention na ba maman ba me makapana na bango. Pembe na ba pasteur oh ba ozo ba défense na bango ba ke ko détruit bana balongo la bana na bango balongo la ba bana biloko na mutu ba simba bana na biso sala c'est ça ba zo salela ko tia ba bana ba to bongo la mitu ko pesa ba malédiction ba malédiction ba landa bana ba maman ngai oui ngai ndena landi ya ouais Jesus is king wana to yo wana to matisio Yesu za mokonzi. Et voilà. Mieux ça mon conduit. Ah, justice à l'obaï déjà. OK. Vraiment pensa et ça passe pour la pasteur Marcelo qui sont surtout qui passe c'est qui ba maman tous na passe de makobala kobala eza mabete
vraiment kobala eza mabe te bango moko basali na nzambe nde bateyaka biso fo yeba mutu nini ozobala malgré meme kosambela elingi koloba te ke o fi wana asambelaka to mobali wana asambelaka nde epesi yo assurance ke aza mutu malamu meme bible elobi yango bato mabe bakotaka na baeglise meme bato mabe baza na kati ya baeglise bandoki baza na kati ya baeglise eske tamboni oyo ya zwi nde problème na biso ezali ya koyeba mwasi wana ya kobala kaka pona ete ya za papa ya bana eza neti biso bamama ntango papa soki akufi mama ifo azwa ata parceke ifo kotala mobali nini okopusanisa ye penepene mpona bana na yo eza mpona yo moko te eza mpona basentima na yo te ye akoki kotala ka basentima na ye te ifo atala mpe nanu bana mama nini mpe mama wana azwa nanu mwata moko ya komesana na bana ya ye kozalazala nao na bango anatanda ke bakoma na niveau oyo bakomi kobala eza mabe te bakoki kopekisa te bakoki kotiela ye mpe badate bamikolo te mais ifalaki azwa quand même temps ya kopesa bana wana babanda komesana na mwasi wana parce que eloko ezosala biso mpasi kotala kaka juste une année après bokan teste basalaki matanga ya ye alelaki soki ata mwa 3 mois alelaki mwasi na ye mais siko soki ata 3 mois que bana mpe balelaki kaka 3 mois nesili il faut pousa ka mwasi aza na penepene mpona kokonse amemi bango na consolation ensemble nde bakei siko na mariage mpona koblesse te bana nzambe bablesaka te Marcelo a blessé bato tellement makasi mutu aboyi ya bala te mais procédure wana vraiment eke bien te ake nango malamu te aza na bana wana faki bazala nu consoler bazala pe bien na mama wana après ake na mariage akokaki kozwa ata meme année oyo esili année prochaine ebongo aye kose remarie na eza un problème te nde mpasi na biso yango wana bao bazocomprendre te baomonaki aza na droit problème eza te bazocomprendre très bien bazocomprendre bien na chambre bazondima me na salon bakoloba te eza mpasi mingi eza pasi mingi na bao bazofinga kaka ata bokanga bambanga bosa likambo eza te bakutokokanga tokofanda me boyeba ke eza problème oyo ke na bafamille na bino pe ekokoma kakaka ekokoma parce que mutu nyonso aza wana merci vraiment eza pasi merci beaucoup bandi merci Mama Diama merci beaucoup Mama Diama en tout cas la ngina loba awa bonjour na bino nyoso boza bonjour mama ndambo muninga pale na loba ndambo na ngina loba ndambo ya koloba kozala pasteur ezali bonzambe te za titre lokola directeur na musala et ainsi de suite derrière tout ça ça reste un homme soki tolungi tokota tosala analyse tokomona ke pasteur Marcelo ntango mwasi na akufaki on a vu sa douleur wana a camouflé kango na biloba loba et il se contredisait beaucoup na chair souffrance wana etelemelaki et si vous voyez que mutu akeiti akende koluka mwasi oyo aza na batre lokola mwasi na ye elingi koloba en fait de l'autre côté il y a orgueil ya mutu bokomona ye bongo mais peut-être qu'il y a une grande souffrance derrière ça c'est vrai na kondima na motema na ye andimi liwa ya mwasi na eti ake koluka mwasi oya kozala wana en fait ngana soki na analyser je plains plus la femme oya bali sikoyo malamu kutu se babalaka ata mwasi moko ya mwindu mwasi ya couleur mosusu oyo aza na trait ata moko te wana tokai kolobela mais soki mutu ake kozwa mwasi oyo azalaki identique na mwasi na ye toloba na batrait nyonso eke komema kuna. Donc, na kati ya ndako wana mwasi wana kozala na ndako wana elle fera tout ce qu'elle pourra Marcelo anomona mama bana na ye banomona ye kaka lokola mama bana na ye. Donc la femme elle sera là comme une femme mais akozala wana akozala blanche vivante na ndako wana. Maintenant quoi que kosalema place nini tango ekosalema quoi que kosalema ke solo na nzoto eza ya blanchité caractère na eza ya blanchité kolamba na eza ya blanchité na mbeto eza blanchité nde place siko makambo kobanda yango wana parce que le problème siko na eza lokola asombi fruit moko likolo eza sukali na kati ezalaka bololo a découvrir yango nano te parce que na bonzambe
laisse qu'on est pasteur ou on est femme de Dieu, et ça, le niveau à Bonzambe, qu'on de côté à Bamoussous. Et vous allez voir que Marcelo, Makambunyo Sezo Komela, et ça, Makambu, oh, Yemoko Alobaki. Yemoko Alobaki, donc, Azo vivre en go moko. En d'autres termes, ça veut dire que Nzambe basakanakana eti. Nzambe sozo loba A, oko vivre A wana. Soko lobi B, oko vivre B wana. Et c'est ça le problème. Et le deuxième point, on a soulevé awa, la durée. En tant qu'un homme public, en tant que mobali, oh ya pesa kabiso posato linga mwasi na ye. Et je pense que de son vivant ya Mama Blanche, Bache Belé car banaye ko fanda modèle bazo kumisa ye et banaye ko pesa bango la zongi na ndaka yepsi mobile ne ko kumisa kanga ite poani. Donc dans d'autres de l'autre côté pesa ki biso no so posa ya kolinga mwasi wana tellement mobile na tombola ki. Mais eloko sali batu pas ses amis kolobanini, la mémoire de la femme n'est pas respectée, n'est pas honorée. Parce que dans l'aspe de temps oyo Aza un homme public, même si les Lonzamba et ça qui est à bala, sagesse est à la sagesse à Koloba 1, na la bana, 2 na la bana molimo, 3 na la ngomba ya batu 4 c'est ya batu belé. Quel sera le rôle ya batu wana ceux qui ba moninga leo na télé, même si na la posa ya moi sinandako. Moi je pense au plus profond de moi, Marcelo agit sur la pulsion, il y a manque à moi sinaye. Et Namutunaye, nous on travaille avec avec des personnes au Mituna Bangwe Beta, Namutune, en fait, ben abamba mythomane, Namutunaye, azomo na moi sinaye, c'est comme ça, ça la libala ya mi balé. Malheureusement, la victime est Ali Moisi. Ezali Moisi Oyabali. Ezali eloko ezali mwasi ya bali. Mais quand il va aller à la maison, il ne va pas à cause de la maman ya bana wana te, à cause de la bolingo ya bamba ya bana wana, parce que il faut apprendre kolinga. Ana bonzambe, cause ana bonzambe linko lobate que je deviens comme cette personne-là. Elle doit apprendre à aimer les enfants quand les enfants deviennent difficiles. Bozambe si laka. Parce que yemo Marcelo so ba fingi wana à côté makendo porter ba tout plein pour la nina. Ah aza musali nanza mais côté abo moto na eko réagir. Moi si tant encore mananda que moi na yebi c'est tu n'es pas ma mère. Ayebisi oza mama na ngai te abandi koloba na ye mabe nde place siko ba kobi makambo ya mabe yango wana. Moi je pense moi si wana yenda za victime na kati ya libala wana. En tout cas nzamba pambola bino merci maman Madi. Merci. Voilà ndeko ila ndito zoma loba nani. OK. Ndeko nani staff. Allô? Azaki. OK maman Diamanoa. Maman Diamanoa, Nazali, bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Maman Diamangaï. C'est le staff. Moi, je voulais parler aussi. Dans ça l'intervention, il y a ma pasteur Marcelo. Non, c'était moi. Maman Outu Koloba, Outu Kité Wana. En tout cas, elle le vit très bien. Elle vit très bien. Moi, je peux parler. J'étais là avant. Allô? On a Nani, pasteur Marcelo. Oui, j'étais là. C'est moi, staff. Ok. Bon, moi je vais parler, je vais merci. Je voulais intervenir en fait parce que cette histoire elle est un peu louche par rapport à comment dire, donc elle a dû se marier en faisant les mariages coutumiers, j'en suis sûre. Bien sûr, elle a fait 5 ans. Les fiançailles, il a fait 5 ans. Bon, le staff c'est ma mère. Du coup moi je suis en train d'écouter ce que vous êtes en train de dire. C'est pour dire que par exemple moi ma mère, elle a fait la même. Enfin moi j'avais l'impression que Maman Blanche, elle a plus donné son cœur, etc., la belle famille à son mari, plus de laisser sa mère. Moi, ma mère, elle a fait la même erreur. Ma mère, elle a fait la même erreur d'aimer la belle famille plus, etc. Elle ne s'occupait presque pas de sa propre mère. Aujourd'hui, c'est la belle-mère, elle a tout fait pour que, enfin, se sépare, etc. Pendant qu'elle l'a couché, il y avait encore une autre femme au bled, etc., etc., etc. C'est pour dire aussi aux jeunes, par exemple, moi, je suis née ici.
Mais il y a des choses, par exemple, quand moi je suis mariée, etc., il y a des choses que j'accepte pas. Je dis, c'est pas que je vais faire la petitesse ou manquer de respect à la belle famille ou quoi que ce soit. Non, c'est juste mettre les points sur les i, que chacun reste dans son coin en les respectant. Ça veut dire savoir en restant dans son coin et respecter. Comment je parle comme ça? Ah non, nous on n'a pas été élevés comme ça. Il faut faire ceci, il faut faire ça. J'ai pas dit pour manquer de respect, mais que chacun connaisse sa place, parce que je sais que je n'ai jamais aimé comme ma mère elle-même. Et ça, c'est aussi. Et du coup, ça aussi, je vais entendre parler ça avec elle, c'est pour dire aussi, ça veut dire que je sais là où je dois être, même dans mon foyer, même en tant que femme, etc. Et puis, il y a des choses, je ne vais pas laisser faire. Si ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas, en fait. Mais c'est ça, non, vous, la nouvelle génération, c'est ça, on parle. Non, c'est aussi ça, et aussi savoir aussi. Savoir aussi dire. Donc savoir aussi mettre de. Je pense que Mme Blanche a été naïve vu qu'elle avait pris quand elle était jeune, etc. Et que tout passe le pasteur. Elle a été naïve, ça aussi ça joue. De nos jours aussi, il faut savoir aussi imposer aussi le respect dans nos couples, imposer le respect dans la belle famille, imposer le respect partout. Ça veut dire que tu ne vas pas délaisser ta mère pour t'occuper de la belle famille, par exemple. J'ai pas dit que mais je ne crois pas qu'elle avait laissé sa mère, je ne crois pas. Non, là, non, j'ai pas dit qu'elle n'a pas laissé, mais il y a une dame qui a dit tout à l'heure que sa mère. Par rapport à cette dame, ok. Ouais, elle a vu comme une invitée, mais qu'ils n'ont plus l'amitié comme ils avaient avant, avant de se marier avec le pasteur. Vous voyez? Ah, d'accord, sa copine, ouais. Okay, voilà, ça veut dire qu'il a installé un froid, etc. Et puis il a un peu, comment dire, tiré vers lui, moins vers sa mère. Des choses comme ça. Ça, c'est mon avis. Voilà les résultats. C'est juste pour dire qu'il faut savoir les moyens. Voilà. Que ce soit les femmes plus âgées que moi, que ce soit les jeunes de nos jours, savoir en fait faire le juste milieu. Faut pas aimer un homme plus que soi-même, etc. Moi, je parle comme ça, ma mère. Je conseille pas aux femmes en tout cas. Moi quand je parle comme ça, ma mère, elle me dit non, moi, nous n'est pas comme ci, comme ça. Elle oublie que la nouvelle génération, enfin, voilà quoi. On a aussi, il y a des choses. C'est pas des générations quand on non, en fait, c'est pas ça en fait. C'est ça qui tue beaucoup de femmes aujourd'hui quand on voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Voilà. Merci beaucoup pour ton intervention en tout cas. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord à 80%. Merci ma chérie. Ok, on donne à ma Mika. Mika, bonsoir. 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 Je pense bien que tout le monde qui est ici, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Maman, non, biso so ba chrétien te mama yo le ba makamna yo nde toza la ba tunyo tout le monde. Ouais, étant que chrétien musulman toza la biso nyo so maman. Bon, c'est bon. Étant que chrétien, je voulais dire ceci, Marcelo n'a pas tort de ce qu'il a fait. Étant qu'il est pasteur, il a honoré la Bible. Ça veut dire que quand quelqu'un il est dans le mariage entre l'homme et la femme, c'est lui qui se décède le premier. Ouais. La personne qui reste, ils peuvent se remarier. C'est biblique donc chrétien. Mais on a dit pas madame. Il peut se remarier. Oui, je vois. Il peut se remarier. Et du coup, Marcelo, il n'a pas divorcé. C'est ce que moi je voulais dire. Divorcer avec qui? Mais il pouvait pas se divorcer parce que c'est ce qu'il voulait faire un peu plus grave des choses. S'il avait divorcé. Mais il n'a pas divorcé, Marcelo. Il a attendu jusqu'à la mort le sépare avec sa femme. Comme la mort est venue et Maman Blanche elle est partie, Marcelo il a plein droit de se remarier. Il a entendu. Il n'y a aucun verset ou bien il n'y a aucune chose qui dit que l'homme s'il perd sa femme, il doit attendre des années. Non, moi je suis pas d'accord. Il peut se remarier quand il veut. J'ai été trop jeune en fait, je comprends. Oui, il peut se remarier quand il veut. Parce qu'il a besoin plus de l'affection d'une femme. Parce que nous pensons que le pasteur Marcelo était vraiment amoureux. C'est un homme vraiment qui aimait bien sa femme et il était vraiment attaché. Et quand sa femme elle est partie, peut-être quand elle est restée, le vide là, il ne peut pas supporter. Au lieu de prendre le fils à l'église, de faire de n'importe quoi, il a décidé d'épouser une autre femme. En tout cas, nous, étant que nous sommes dans la communauté, nous souhaitons seulement juste de bonnes choses, la continuité à Marcelo avec sa femme qu'il a épousée pour bien vraiment faire le relève de ses enfants. Et maman, tu n'étais pas encore mariée, hein? Tu es encore jeune, toi. Non, je ne suis pas encore mariée. Mais il y a ma soeur qui vient. Il y a maman qui... ne doit jamais comprendre ce que en fait, tes idées là, ça ne correspond pas. Oui, je vous jure. Non, ça correspond parce que là aussi... Non, ça ne correspond pas à ce que tu dis, madame.
J'ai vu les gens qui ont parlé sur les enfants de Marcelo parce qu'ils sont des albinons. Non, parce que d'abord, il faut connaître la réalité. Il faut connaître la réalité des mariages. C'est ça que je dis. Tu connais pas qu'est-ce que le mariage, toi? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la séparation? Tu connais pas, toi? Ben oui, non, en tout cas, c'est que chacun a donné son argument. Oui, c'est bien, on a compris. Oui, c'est ton opinion, ma chérie. Oui, il n'a pas tort, il a respecté ce qu'il devait faire. Après, c'est bon. Merci. Merci, Mika. D'accord, au revoir. Eh, bino bo amite ya mukuze mwana zo ba makamu tika mwana lo ba makamu na bino bongo la mwana botika mwana la makamu. Bonsoir Diamant Noir. Bonsoir Clara. Bonsoir ba mama la gai. Eh eza ko yinda wa. Eza biza mwana lo ba makamu bino bongo la mwana botika mwana. Mais bajara bana boepe bajara bana boso comme epe mama na ya osepela na ye kaka po ayebi ne makamu comprendre na ye. Ayebi pasi wana te. Omoni ngai bandeko na ngai. Et donc, on a nazo babutu mo ipo makamba Marcelo. Lelo tango na landi mariage wana na moni Joël tatuna mwasi na ye. Place pa na ko ndima penda ke non Marcelo penda azaki na posa penza nani mama Blanche kufa po a remplacer mwasi mususu. Parce que Joël ataka na mwasi bakabwani aye kozwa mundi bwana zwa wana. Tala ba ngomi ba na kata mariage ba bataka ba ngomi ba bakangani écoutez banda ko lobana te baye kolobana tango mwasi nani mama Blanche akufi nde baye kolobana ayaka na ba matanga wana ninga ayaka na matanga wana metala ndenge lelo ba sepeli bango mibale omoni ba mama to fongola misu ba mama to fongola misu mibali na biso oyo ezaka pona pasteur teza ba mibale ba païen pe basala ka bongo omoni to ba témoignage belé mona ta mususu mwasi akufi mobala ke kuna pa makango kuna atiki matanga te ko bimane na makango na ye moko ayaki kolandela matanga kuna donc les hommes c'est comme ça et le bina ona ni mwana mwasi akuto sa émission awa le bike ba mibali balinga soko na mutu balinga so na motema te ozomona motema te mama motema ba dia pembeni mibali balinga so na mutu balinga so na motema te biso nde muto mi pesaka soki mobala lingi surtout so comme pesa mo ba cadeau mo ba nini omi mobali yango na boyi mobali fa lingo mingi ozala bien soki oza fanatique mobali oko souffrir makasi na vie na yo omoni bo remarquer te mibali basi ba koma ko kebala mibali wana omona te ke mobali wana ko imta bala ki bolingo za te po imto linga kinga po bible lobi ke l'homme quittera siko yo ke ko yo mwasi okite ko mi femme quittera o ke ko s'attacher tango obala mbali tango oyane na poto akobanga yo abango te abando loba luka ni nango imto bala petit boniko ngana so na kina no souffrir abando ko souffrir na kinia ma ko biso ke mon ngana no souffrir ngana la ki bien. Donc, bref, il a dit que Marcelo, ça passe pourquoi? Parce que Marcelo, maman Blanche a tiqué na bana. Ben, là, junior surtout, oh, ya salamona, moi, sur la carte église, ouana. To boite. Bible, le bien, on se recoupe feli, balana, et ça, on a un problème. Te côté, qu'on bala, un problème. Mais là, on te zole la carte qui est temps. Tant, ils ont poussé, oh, ya kiko bala, wana. Parce que, au préparé, banana, erni. Bana, perle, oh, on a chouchouté, bango, chéri, bango. Bana o biso ba mama ndeto zaka na affection na bana biso moni mama oninga zaki ko kanga mana bana na ye na nzoto ninga laki na bana na ye bana ba tika yi mama keika la briske boke vacances boye ngape ya ona lobaki eloko mama Diama eloko ngai na zolo bango boye mama Blanche libala oyo ya mona mwasi wa bandaki yango kala alors ti ba kenda ki vacances na moni ba ndeko swana na Marcelo en tout cas nzamba limisa so na kanisi ele mabenga na mona neti nani papa oyo nani Marcelo abetaka mama na hotel sika bazalaka. Donc au moins les ala karate ya zuwa abeti yo ko beta moko ya kandaka ya zuwa mbala moko okosali crise okufi ça arrive basi bonba kufi na bakobeta wana po ebembe ya mwana mwasi wana tomona ngote ebembe wana kufi lelo lobi eye Kishasa soki c'est 3 jours ou 4 jours c'est qu'une semaine karate ba kunda ki wana omoni alors muto azana bolinga muto bovandi na ye bobandi na ye jeunesse surtout ataku ba bi pendant kozaki na posa ko balango na ko matina niveau wana te ngana zolo ba pe boli ou soit mama Blanche nde ba tiaka libanda wana ba nopela kambula wana balinga ba initier mama Blanche simba kité vous comprenez pour na basali pa 18 ans 18 ans. Oui, on va passer qui va cérémonie à Mboula, à Kangambula, Maman Diama. On va passer qui va cérémonie à Kangambula, wana. C'est sûr, Balinga va initier moi, a initié moi, na monde, on va passer comme un monde de belé. Balinga va initier, mais Mutuna Mutaza na ndengenza basala katina, okoza la kobali mutala ndoki, mais yo azuli kaba initier simbite. Omo liwa moi na zo ba makambo ebele, moi na moi ba bali oyo. Bazaka ndemo na moi ba Joël Tatou, wana bazaba ta ba monde. Ozomona baona monde na bango baluka mfo luka kama Joël Tatou makasi la pasteur musu bazate kayi
famille na mo bazaza te famille moi si wana na moni bango ebele wana te makama bazate ozomona te libala ngo bazaka mo batuka ndamu akoti pe ka ye moko ni fille d'honneur libala ni ezaka bongo ozo comprendre de libala mo ndie na monde na bango bayebisika bala ka cha mosi na ndako ko vanda bongo te parce que tu la mission au sala ozomona ata kutu matusa mo lepe abandai ko bala na ye pa bali pa to mati en tout cas, franchement, oui, mariage à huis clos, oui, ça huis clos. Étant que moi si, étant que maman, en tout cas, ça lui passe ma casse. Toto le laka pour na bana, il écoute bala na ye, on s'en fout de ça, mais bana on a toto est-ce que jeune fille, on se passe jeune fille, na moi là tu vois le tina elongi, c'est que abotate, est-ce qu'on supporter bana wana penda, pe bana na pe ba osana ba no, obi ka bana ne bazalaka, mo ba do bude ye, ozoka, bana no so ma na bango. Pour bana bazaka bongo on ningo ça nete loko mo boya comme boudé na n'est pas ma mère wala ndi pesa rouler voilà c'est ça donc en tout cas merci maman Nzamba Pambola bino to yambia merci OK ndeko mususu bonsoir Nick mama ngai kolika mesa nka mutu pasi ngai ndo nena lobeza ko lobate basuki nazomona bazo ko matate basuki na ngana ko nana loba boy kaka ngana yeko lobela ba mama oyo vraiment o bango bazo loba ke Marcelo azana trop ko bala na kaka siko neti bango pena seke baza bato ba malinga te po mutu azana kacha binda kuna libala ne yo fandi boza mobali ne bolingi bana bino bo fandi est-ce que moi tu peux penser que non mobali ne soki akwa ngana kufi mobali na ko se remarier na point donnant parce que yebi ke bolingo boza nango bino mibale o bo pesi bana bino vo mekutu ko aba ne kutu te pour atala bana et puis bango bazolo ba ke o bana wana pona bana po Marcelo ndo tala bana te na yebi si bango ke mama o fi o ya bali enda ko tala bana ana pour déjà enda bon mama o kuta bota ki bango la ta normal na ndinga lelo na kini kuna bango bana misala kili bana ba boni bana bato bazobukola bo bato ko butika lelo su déjà bona wenga luzazo mo sa caractère bana ba boni na bango bakoma de ko kipere bango bana voilà bakoma ba mama na ebisi bango ke mwana mwasi oyo akotika ba misala ni église oyo akomelisa ba miliki na ko kokole bango ezana matuka ni ko muninga oloba ko s'il vous plaît so matuka ni micro tu vois ezana sauce bino bozo penser que non Marcelo abali pona bana wana nana ebisi bango ke mwana mwasi na kozwa bana na charge ya air nyonso po mama sa paza ba makamni ba misala na ba musicien biso kuto tozo mona moya basi o ba yembela nzambe bango bakobota lelo après une semaine à kosa la concert à kotika mwana kuna pa maman n'est pas bonne wana ko ya ko kuta na Didi Stone kutu bien na Cindy wana mona siko bana wana fallait ba so affection ya maman na bango ba ya papa na bango ba za na tanit na minute bana maman na bango kufi bana na ba sentir absence à maman te pourquoi parce que non à partir à 6 mois bana bazaki non en choc maman za azaki ko kufa souci wana après 6 mois l'équipe bana ba comme faut sentir que oui peut-être maman comme que bana du coup yo comme bimisela ba maman mususu ko perturber bana ndaku okolongola ba photo okocha ba photo maman mususu mwana nazo ngulu même si banga ba l'accès que regarde la photo de maman ba ko l'accès susu te parce que ba mona photo maman mususu to o ma ke ba comme ka compliqué na kata ndaku parce que quoi o abali pour ba mana atala ka bana maman na kotala bana te po azana na boki parce que munene ba bien entrepreneur sur pas za ba mbongo sur azana mais oui azana ba maki à l'occuper ba la te po bona ozala wana et puis plus ni ngaza a ko changer ba bonne tandis que ba ba bonne si ba message na bango o dia ba kolina bango ba ndeko buko la bana na maman blanche ndeko voyager donc MC ya ko longola bango ko tia yepe pour pas garder sécurité na ye donc et comme ka perturber pour na bana maman na surtout bazo raisonner ngote bango ka Marcelo bana pour na bana na MC mo ka ba kini wana penda bazo bala nde ba bala wana mama yo moko bochi bala no mais obochi de lobby mo putain lobby otiki bana o comment que nous musala ozina onunu ba comment c'est tamba nunu mutako zona kasi maman mususu mutako chiko na kasi chauffeur yo yakaka kale mon amour yo no sim de loki musala bongo sko yé aesi ka libala kuchi bana nesi bakoli bongo na wa mkiwa na azo na charge ya ndeni nini akaba mama to penser sikana Marcelo abali très tôt donc ndenga zala yimuka ebiti na baleli ngala sepeli ngana ngote pona mona perturber via bana eza mala mingi te papa azaki na affection bana na parce que ba lobi que na moment ya pasi ce que zo démérer na prière de présence en Zambia ya makasi selon moi Marcelo ndenga kufela ki moi sinaye il fallait ça la preuve d'amour oya kotika na sama bolo nga Nzambe pour a prier ministère ne ekende sous du bosso parce que Nzamba nga kayekeli mawa anga kite suba nguya c'est comme ça nous même to Zambia to la ba normal na tanga pasi so kozongi na makolone
quand tu pries au romona ke makamni surtout et kezonga en autre parce que oyena maboko nozo lela akofongolo banzela mosusu après yo tango nini yo zana problème nini yo sambelaki nini ke ko fiancé nini yo ke ko bala nini ka l'espace à une année donc 3 mois au calculer nion surtout wana et ça na sens té pasteur Marcelo en tout cas vraiment doit te comprendre au cas pour vraiment te comprendre vraiment merci d'ailleurs dans souci bana ngala makamba pasteur Marcelo taningate mais et loko asali wana na mo nka bo soto so mo siniga ya kala donc bazaki déjà et puis moi sangope pour na yesu pour la moi si wana ye moko en tant que biso mo basi mo oyebi baka waza veuve moi si na ucho kufa aye ko aborder bien sûr mais n'est-ce pas ça une année yo moko no so monter dans tabasola wala basola na ndeni apandela ke minu Marcelo ça na chagrin et puis à mon arrêté pardon en tout ça compliqué na makambo pour atabli ce monde to abo mutu to maman et ceux qui mobile la lingi ça ba problème tu vas sentir que mobile ça ba problème tant il y a pas no kuma ka kolba il y a pas problème on se tient ndako ne komide yanga mais est-ce que muta kufeli azana mwasi na ye ça ucho kufa wa linga ki mingi ba bazo ba ka linga ki na motema parce que tant il y a zote rokuta na espace so ya 6 mois na tiba ça ba fiancé so ya 3 mois donc il y a mon Marcelo ça na chagrin te azaki ni na iloko moko te ba ne ko na saki akufeli mwasi ou ba donc niveau de quoi mobile normal un homme qui pas ko se doter ou ba qui ko se fiancé. En tout cas, toi, c'est réveillé, toi, tika ba makambo na Marcelo ça ma bé, yé pas juger ka batu, on a jugé te mena lobby, oh ya sali eza effet réel et mon na mis soit batu, Marcelo a sali ma bé, azek ko perturber via bana, pour moi, à perturber via bana, il fallait akanga bana nae, après ça bon amour au papa pesa bana nae, abana ko lobana o amo swana o kolio doza mama na biso, o tika na merci OK, poto komo kiene, poto ki na YouTube, merci. OK, merci ma chérie, merci OK. Dès que tous voilà ouais. 3 minutes sur YouTube. La Esther Orolela. Bonsoir Maou, maman Gisèle. Oui, maman Gisèle. Oui, donc on a lobby kaka. Et ça vraiment quand dès que tu solo baka tu solo la kali kambango moko kaka tout le temps. Et ça vraiment pas parce que mon côté développer mususu. Kozon na ozong la mon côté na ozong la mon côté. De ce tali en général sur totali statistique. OK, na ba statistique ya ba mama o ba kufela mibali. Oui. Bokomona ke ba mama baza ebele. Ba mama baza ebele o ba kufela mibali par rapport ya mibali o ba kufela basi. Donc neti biso bisika to salaka. Biso bisika to salaka. Ba mama baza ebele ba mibali nyonso bakufa mais ba mibali baza moke donc bakozalaka ata 5 ou 6 batikala donc ozomona ke ba mama na kimotema na biso ya tozalaka nango ba mama wana tomonaka jamais ba mibali musu ba mibali ba kotala bango o babala lisusu o banini mususu mais ba papa o batikala o komona kaka ba kotala bango pa ba compagnon ba maîtresse na bango ndenge babengaka bango ebele o ba maîtresse o ba maîtresse na bango ba yeba kotala bango donc yango na futo keika na likambo kaka ya papa na biso oyo na mama na biso o kotikala na bana biso tokolo bateke makambo oyo déjà c'est salemi likambo déjà c'est salemi et c'est sili kaka yem to ke de kuna ko kipe bana mais ngana ko pesa exemple na ngai ngana za na mumboma biso ba mboma to akota matadi donc toza na mama leki na biso azana abota bana ndundu ngamo ko soko talinga ndenge na za boye na za na à peu près naza pembe mais naza moi ba très moko boye net moi ba tâche de recel wana izalaka net ya moki donc c'est que très belle alors pour ba tâche wana izalaka oui ndenge batu balobaka bon voilà ça va bien donc naza na ba très wana bandundu wana oyo bana ba mama leki na biso maman Gisèle je te dis que bana bandundu ba ka facilité bazalaka facilité ngambo makila na biso mwana mama leki na biso leki ya mama na biso abota bandundu. OK donc tozana makila wana na famille bana wana bazaka très compliqué donc ngana so senga la mama na biso oyo Esther mutako kidoko kuta bana ndundu kuna courage kaka j'espère que ba préparer qui déjà que ozoki doko kuta bana mikie tout voilà donc tout ça suna likamba ko camarade na semi national au la tsende voilà donc likamba suka na ngana lo ba ma Gisèle na église la compassion na yebité et ko kabona deux groupes na église wana ezali et comme groupe mama Blanche na groupe mama Esther oh yoka rando na église
Exactement. Et vous allez rendre que zongi. Parce que groupe mususu kozala groupe ya Maman Blanche, groupe mususu kozala ya Esther. Voilà. Et kozala vraiment ndenge wana. Donc l'église. Toko souhaiter kaka akende kovanda kuna me ayeba ko ikokitana na Kinshasa bako budeye bako donc voilà ikokendele ndenge wana. Il faut na banner solide. Le cas biso ba connaît toujours raté, toujours déjà. Merci maman. Merci la belle. Ok, merci. Bonne soirée. Hein. Bonne soirée la belle. Tokuta na kozanga te na YouTube tozo kende déjà toza kuna kami. C'est to banali mbate be chura mbo maman mbolo beze bele. Tozo kata na 22h juste et on to luba. Mama to nani? TMC ya bodo. Ah, bakombo moza kawe. Aussi sous drapeau Mobutu. Toujours. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Tous avec la maman, maman triomphe, kotika siko ma chérie. Zana. Papa Luba. Attention, ça va. Attention, ça va, papa. Attention, ça va. Ton bébé. Attention, ça va. Attention, ça va, papa. Tozo yokan. Loba vi na obi papa. Soko meki kande to ramaso to ba se bila. Tozo. Naebi na kinanga na ba bref. Nganga na ira na pesa la pasteur, merci. Na lengo honoré biso. Ibali. Na lengo ma. Waluka mambu yoza bezo to kata o makolo na mutu na maboko d'accord. Loba makam na yo. Mais bino tamba mama ba ebisa badadi wana bolinga koyokela ka badadi. Badadi ta mususu papa nanda koyokela ete dadi so ebiso yo oyoki. Mais bomona ba conséquences babilo bomona ngo bino moko ete ya bino. Donc on a kose. Merci na pasteur na onanengo honoré biso mibali. Ingeta na vraiment. Otika la malamu ba mama tension kitoko mbotele oza bien. Biso mibali to bala rabino. Bino jamais boyo bala biso. To la kisika. Merci vraiment pasteur. Ah. Waluka mam na Orlando te pardon. Moudazara mutu ya solo te. Oui, bonsoir à tous. Oui. Vraiment, oui. Ça, na mesenite. O mesanite ma chérie. Ah, on a dit maintenant on remet ça la maman. Faut mettre ça na lamuka allez, na lamusio. Ma chérie, loba makamna yo mama tozo yo ka. Ma mingi ko. Moi ça investisseur qui peut mingi ndenge to yoki ha. Eza pasi. Jo ba mama bolinga ba belo kwa bino so bolingi. Ka ampes pour pesa ka bon mama. Asa na droit na ye to boite verset moronde bat bazolo bezate pekisi to boite. Mais verset pe lobike posa la pierre d'achoppement te. Ah, mais c'est biso révélation. Pierre d'achoppement. Chapitre 8 verset 9. Bon était ba verset na opesa. Pesa mama pesa biso pour na tena. Corinthiens chapitre 8 verset 9. J'ai vu position na ye à coquiter posa la pierre d'achoppement. Parce que Azaï le quoi lumière. Ce qui est s'éteindre, tu vas remarquer. Il doit montrer un exemple. Il y a un paix écoute ça va tout doute. Parce que en Timothée chapitre 3, il y a la condition pour devenir représentant de Dieu. Donc, tu as la condition, au monde ba pasteur ango baza à côté. Je dis la vérité hein. Mais on va vérifier 1 Timothée chapitre 3. On m'a dit que ceux qui olingi nzambe okozala une pierre d'achoppement parce que c'est grave. C'est grave. Okoza na compassion. Moi, je suis orpheline de père. Donc, na yebi te eza pasi kozala na moko kaka. À plus forte raison, maman. Bana ana, je ne sais pas. Même ata soka sola ki na bam. Même ata sola ki na maman oyoyo, amema ki mwana na 9 mois. Il fallait vraiment un temps de deuil. Pour na
mais en compassion, hein, empathie envers maman wana na bana wana. Et puis, ce qu'on ozongi susu, oui, azana droit. Oui, tout est permis. Hein? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23-24. Tout est permis. Ça, c'est clair. Mais quand on a continuité, on a 24 que tout n'est pas avantageux. La tout n'est pas avantageux. Moi, na batu, okumisaki. Bisognon soto ba blessé de guerre. On a investi na mobile et tout et tout et tout. C'est comme mutu muso a profité vraiment maman blanche ba bi ye mutasa ngana yebi na ngate. Na l'église wana te. Mais batu ba témoigner ba bi que ye mutu asala mobile na ye. Lelo oyoyo. Papa, lela ta na semblant. Sikoyo la Bible est senga que to konisa ba qualité comme maîtrise des sous, comme longanimité. Papa, oya yo maîtrise des sous eza wapi. Oya yo longanimité motema molai ezali wapi. So bozo se précipiter na mabala boye po okoka c'est maîtrise. Mabolongo na se opikaki te. Mibali obakoka bazala te. Mais yo na position na yo, tu ne peux pas te permettre certaines choses. Tu jettes l'opprobre sur le nom de Dieu. Ah, bah, comment ça, il a versé moussousou, kaka po ba sortir yo de là. Bah, comme ko blasphémer. Papa. Et puis, nanya pona ki yo ozali, sika na yo zali. Parce que 1 Timothée chapitre 3, tu ne remplis pas les conditions consignées par Dieu dans la Bible. Non, tu ne remplis pas les conditions, monsieur. Voilà. Merci, maman. Merci, maman. Merci. Maman, oza, prophétesse? Oza, maman, pasteur? Non, pas du tout. Ah, merci. Oui, Bible ma casse. Moi, ça pense à la pasteur. Ce qui m'a créé, maman m'a conduit à l'église. Moi, si bon, ma couleur, de mon peuple, pour la bonne à la périté d'Abango. Bon, étudier en profondeur la Bible parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Merci, maman. En tout cas, tous les bébés, pas non pour aller. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Étudiez la Bible, s'il vous plaît. Maman nazo zelo na Diamano TV na YouTube pour toquer déjà kon. OK, ndeko na biso mbo ne fardo tous à mukuse. Ouais, merci. Bonsoir. Bonsoir. Nalingaki na lobake pona bandeko baleki ba misusu ba zo s'inquiéter pona problème à bana pasteur Marcelo. Et yango nanga na zo lobake pasteur Marcelo, c'est un enseignant de la Bible. Et hier beaucoup ape moto o ya linga bana yebele alinga ba bo excusez nganga na lobaka mangala bien té bon peut-être que hier avant à s'engager dans mariage peut-être qu'il avait préparé ses enfants avant le mariage à 25 banané à solo la kina banané et les enfants l'ont permis. D'accord? Bon là nazomona peut-être infraction o ya sali. Est-ce biblique ou pas? C'est la question que je me pose. Est-ce que les a versé où ils ont le baquet a dérapé, et tant que pasteur, a dérapé loi moko ou versé au Bible et le baquet? Parce que quand je le vois, il tient un ministère et le ministère qu'il tient lui demande d'avoir quelqu'un à côté de lui. Et est-ce qu'il y a un âge ou une période définitive pour se remarier? Donc avant to loba to bois kamoto mabanga il faut to talanani pe otoyebi pe charge oya zanangote azapena bana. Peut-être qu'il s'est dit bah bana oya bamikolo bazo sala bazitude na bango ya moke peut-être faut avant da pembeni nanga bon peut-être ezo permettre fona zala ezo senga na zala na moto na mwasi oya s'occuper na mwana oya ko s'occuper na mwana moke ou tout bon voilà.
o nga na linga kina lobaka wana avant que to loba il faut totala nani pe ba point mosusu parce que na acte o ya sali eza Bible zo condamné angote Bible zo condamné angote avant que to loba la Bible dit ne jugez pas yemoko ayebi makambo o ya sali bo bana ne pe peut-être que bazo sepela na acte wana mais biso bato communauté tozo sepela na angote bon voilà ya ko pona avis ya bana ou bien ya biso ngana za munzimi na ete mais nganga na moni baninga mosusu bazopa ko peut-être bana non mais peut-être que avant ki na bana na ya solo la ki na bana na e bana ba permettre ye abala c'est ça aussi parce que loi ya mariage ezo le baque on se marie jusqu'à la mort en fait ceux qui moninga mosusu akufi tu as le droit et j'ai vu des hommes qui se sont remariés avant à moins de 5 mois. Lui, au moins, il a attendu pendant 1 année. Donc, il n'y a pas à condamner. Merci, Nakiti. Merci, maman. Opinion, voilà. Vous avez raison, Nayo. Nazomola kana se maman mota ba commentaire na se moninga no comment. Francisco, voilà problème mutu na ko. Na sepelite nazo kamwa pour la position oza sans position o attaquer nga banda bandaki et puis merci na pour la moni oza numéro combien en plus oza numéro 2 na tapotage donc oui bien on lingite mais nga na privé pour bataboide na linga oza sans position fait donc yo oza na sans position merci ndeko tozo yo quand ndeko triomphe fait mais Francisco la c'est qui m'habille aussi singo kodi na Marcelo bonsoir maman Gisèle bonsoir maman bonsoir la famille eloko nga lingai na balikambo tato te mais à force na ofanda ka na otala na ndelo na moni réalité na TV na qui passe likambo donc histoire maman Blanche na pasteur Marcelo il était pas na biso moko et pas na biso na famille na biso pas grand sœur salama kaka nde zaboy ah ouais yango na zaki pa na ebela na oyo ka passe ma Gisèle bi ke na bimi kute banda tongo na oyo passe swinga lokwa likam nanga yo kutu biso nyonso surtout nga mama diama no mutemi pasteur oyo soka yamba téléphone na nge pa na benga na lobi na ko loba mais anga na loba likamba ko bala na ye wana teo ya bana na ye tutu posa ne mom tememi bana ba ko pesi ki papa ki ko bala ki tuna ba mpo ki bala te era kende ki atuna ina obana te eloko ali boso nga na loba Bible mama bino goye na ba Bible lobi verset za la raté mais Bible pe na Ancien Testament wana et petit saka Moïse a ki bala l'étranger so tout monde na Bible bala l'étranger te mais pasteur oyo a bala ki ndeko na biso congolais awa naza contre ba musulman te naza contre l'étranger te to l'étranger nga na loba tant que congolaise likambo elekeza ya ndeko na patika olo mama loba makam na yo mama loba makam na yo pasteur oyo et puis biso banzimi to kenda ba église to ke kopesa mboto opesa mbongo to boyi to pesa e kopesa mela yo lelo pasteur ana to pesi bamboto pesi bambongo atongi so amphithéâtre wana po étranger aya ko habiter wana akoma ko konza biso lima bobeti maboko papa Bible elobi to bala na kaka biso na biso neti to pesa exemple neti baluba bazala babikila na bango yango balinga ko bala penza libanda te pona ko respecter babikila na bango ndenge mo pe na biso koma ya ko tika biso ba mama veuve baze belé na église na wana ba mama veuve baze pas prophète ateki prophétie ya Esther wana Aïcha yé l'église ne ba sœur bazala qui te ba ko correspondre na Marcelo na libala na ba Ivan soki ba Ivan Castello wana bazaki na batuto ba koko bala na ba congolaise ata ya biso to a Brazzaville fa que je so ka malien et puis musulman converti nde bozo ndimelo ko pasteur a memeli biso na kati église nga pa mondimi na longwe bandimi to ti ba mama to tika ba sentiment papa o abusé na famille mwasi to boité soki to bali to basomba rabiso te mais bon puis mais la Aïcha Aïcha na kati te na za opportunité pour vivre moko za kitoko te maman Gisèle est-ce que to ko fanda vef moko
il y a une malien. A koufeli mwasi na ya malien. Aya ko bala congolaise si bon monango. To fongola mis to sala mamna sentiment pour pasteur non et pata ko beta to li ba ko beti sibisote. Naza contre yango un homme a vu mutu ou a se convertir récemment en dit à prendre un mariage en plus as étranger to betelier kama boko. En plus prophète wana o apesi mwana mwasi wana l'église ne ba sœur bazala ite. Pasteur Marcelo oyo na kati ya réseaux sociaux o sosola biso. Kala tout du matin ba minimiser biso bon to betela ka mutu maboko. En tout cas maman je n'en sais la tour en bon ma pas plus explication bien. Nazo biso to kuta dia kuna to kata déjà. Na kati na ngai ko na yo ka attention. To yo attention te chérie to landa biso kuna na diamant tout à l'heure. Z please na bi ya mambo ngolo ba meto ya mbio. Tozo yo ka bonsoir. Ah d'accord. Bonsoir Maman Diamanoa, bonsoir. Bonsoir. Je parler, ouais. Bon, félicitations à papa Marcelo pour ça lui dit plaisir à tourner à Bali. Et ça choix na ya. John, bonsoir. Maman Diamanoa. Oui, papa. Je ne comprends pas. Ba maman ba mati ba mbalobi et ça linga pasi. Papa, on a romantisé bango hein. La romantisé bango papa, so la biso la bango. Pas na biso des à la rappel 40 jours, après 40 jours aux Afriques. Na mati no monika. Oh, et ça na thermomètre était au batsara na moi mobali na sali peka oyeba tani no robali za la raté. A robala dans ça. Na mati no ko bo soin. Ça veut dire papa Marcelo est libre à Koubala. Félicitations pour honorer. Information concrète. Pour honorer moi sinaye, nga kuna olu église ne soke funga mina États-Unis abo pesa ngai. Déjà na rechanter version. Ça veut dire nga mama wana aza Congola bali ata bali Nigeria. Azalaki musulmane à se convertir. Félicitations pour naye. Aza mwasi ndenge bis basi ya Congo pe ba tamboka mosusu. Moza mutako faire sauter vraiment. Ça veut dire que pour ngai félicitations à papa Marcelo. Nzamba pambola ye église kola sur église ke funga mena États-Unis bosala nga sine na ozala mundimi na ya liboso mundimi na liboso ngai bana na ye bakopamwama po mama moko lobi mabe fort po na bana na ye bana baza bana na ye bakokola bien et ezala bien bon lo bangana si ça n'a eu d'information concrète boyoka non d'information eza ba les on dit ça veut dire non mais yokanga est-ce que yoki biso nyos doza wa muta vana na papa Marcelo azate muta yana na yebisa yokasi badala Nzambe mama Musa Nzamba bakisela papa Marcelo ya ebele abomba ye akobati na santa yokasi koyo en fait exactement merci ngala kitila mama na uto tinde la papa choura ba détail ya maloba po ya komi na vidéo na komi mabe en fait eza boy parce que oncle tante nanga auto tinde la nga be élément na loba ki ngo déjà na live mo ya papa Moïse Marcelo na oncle nanga za na Londres na pasteur o babengi Ezekiel aza na Belgique Ezekiel wana bazandai ko sambela na église o babengi Flaming Fire ezalaki na Lemba super pasteur oya bengami pasteur ya nani kombo nani pasteur nani père spirituel la bango kombo na Daniel Kapepula avandi na Lemba terminus en fait yene mtape si passe maman wana bozo mona Esther akufela ka mobali na Canada ndeko mwa loba kiango il y a 4 ans ou tukufela mobali voilà akufela ki mobali na Canada eza confirmé tante nanga kundem ta komelinga na abia leto bosani bango bien ndengeni ngabi te na yebi bango parce que Marcelo ngatangu mama Blanche a foupi exactement depuis lobby osa rencontrer une histoire OK non rencontrer parce que na auto tinde la papa Choura même voice à tante mais il y a des comment on a ça combien chez Gloire à combien on a je suis au Canada et c'est vrai. Ouais ben voilà oloba makambozo loba te ngai na zo biso oncle na
oncle na ngai aza na Londres nga ntango mama Blanche akufi na bandi koatake pasteur Marcelo bakomeli ngai naza na bavideo bakomeli ngai oza na droite eza famille tika babiloko ozosala wana toyebani bakomi pasteur ensemble naza même na photo na olakisa yango photo yango ya oncle na ngai aza na katikati voilà nakotindelo na olakisa yango na okotisa yango même na otyango na profil na ngai en fin de compte moi se nakufi na mobali ya 4 ans asalaki déjà fiancé na ye soki mpe fiançai déjà banda kala moto apesi ye passe ezali ami ya oncle na ngai Ezekiel pasteur Ezekiel bomone na video père spirituel na bango ezali Daniel Kapepula voilà yango ti Joël tato abimisi minu na semiki national makati. Mais oui mutapesi bango pasi yango na maman akufi azali nani malienne aza malienne ce qui peut azali musulmane à se convertir aza belge malienne ce qui peut na mususu oui belge malienne exact. Bon de toute façon toyeba na biso mibali na biso na Congo balinga basi ba congolais te ko banda na likolo tina sina tangi kuma mutu eza na tangi kuma mutu ate na lobika. Merci. Mama meko changa pembe na luka fota ngona la kisa. OK. OK. Réduit ngana wela kutia ko macha voilà. Mosi congolais mosi. Sakola. Olobi ni papa siko. Na sakola na. Jiji kasi yango tozo ba toyebi te fiancé es américain. Sakola na no. Sakola. Na bino bandeko tout tension na bino ça va surtout ba maman congolaise. Ah papa ça attention ça nango ça va toujours baka attention na biso ça va makasi. Na sepeli nano. Marcelo aza pasteur te aza coopérant. Cop na bango ezala la Bible, bazara ba coopérant. Donc Bible ba commission ya cop na bango. Donc to bien ke ba pasteur na mona batwana ba comment on dirait ba bibwele na ye. Ya kuza déjà na bango. Donc on a sali bien à lakisi surtout bandimi na ye à lakisi bango ke il s'en fout basé l'autre côté baza esclave na ye surtout basi nyonso tout ba kinda kosambela ni badadi alakisi ba pena vous êtes des donc boza ba vilaine nazana tina na binote boza esclave na nga bozala na bo vanda wana bo chela katanga ngana somba ka ba veste na voyage kana Aïcha soka ya na opese ko bando mingi mama Esther a obligé bango. Ah bah le va changer combo ouais c'est vrai. Mbongo na bino mabonza bo bando chela nga na bando liango na ye. Donc boza esclave la kisi bango ke donc acha bango na sena ye. Et loko salinga ne bien nga la kisi bandimi na ye ke baza na sena ye nzambe ye créateur na bango. Soki yebisi bango ba kusambela te ba kusambela te. Soki yebisi bango ba kubala na te ba kubala na te. Donc asali bien. Alaxi bango ke basé loko te tant toujours lela ke ba infiltrer baza na mboka na armée ba infiltrer. Mais quand on voit nos personnages bango mo boye la biso basa étranger. Mais automatique basa étranger so ba na bandeko na bango mibali. Ba kopesa bango ba poste minene na mboka. Après to bandio lela ba infiltrer. Ouais, c'est ça. Photos mona ye akei tout la bien ba personnage na biso mingi ya minene ya mboka ba kero la biso bino bana basi ba kero na bino étrangère ya na étrangère ça côté ceux qui Francis Tatou ayen étrangère Gims akero étrangère donc désordre na désordre nous on va tomber sur ko kumisa ba moyemo banda olela libala lelaka libala mibali nyonso ba congolais bazo ki eka libanda mais yozo lelaka libala muzo kumisa dadi. Merci esclave maman alaxa bango na sepeli pena nenga laxi ba ke ba esclave ngana sepeli merci papa pourquoi malamu to. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.